Kabuya, le Félix Tshisekedi numéro des fois, va consulter ma professeur, il y a sciences politiques. Alors, ça va avoir une différence entre la majorité parlementaire et la majorité sociologique. Dans le but, on voit que le peuple est de l'autre côté. Le peuple d'abord, et ça, c'est de l'autre côté. Le peuple d'abord, et l'autre mot est santé. Lobby, ce qui va faire qui le lobby de rien à facilité. Glissement politique, la désignation par force, il n'y a pas d'immatérialité. Dans la télévision, il y a une différence entre la majorité parlementaire et la majorité sociologique. Il ne faut pas que le professeur il y a sciences politiques. Ça, c'est la majorité sociologique. La majorité parlementaire congolais a échoué. Au moment où il y a le peuple ram, comme ici, l'Assemblée nationale, le siège est dans des ordres. Il y a un peuple à s'accaparer. Balobé na biso, to bandara na changu, papa na changu nde. Bandara ba négocier ngeni bakabula Congo. Yango tolobi lelo to bandana ngaba ba comprendre que Martin Fayulu c'est un leader maximum. Ada leader ya ndambute ya Kanté. Yango to benga mikolo leader ya majorité sociologique. Donc désormais Martin Fayulu ada leader ya majorité sociologique. Na pesi Kabundi, de voir na Kabuya, na Félix Tshisekedi numéro de fois, va consulter ma professeur ya sciences politiques. Alors, il y a une différence entre la majorité parlementaire et la majorité sociologique. Voilà, le peuple a répondu, nous ne sommes pas à Tchangou, nous sommes en Ngaba, nous allons marcher, le peuple va dire son mot. Merci, mon Président Martin Fayulu, yo kabisong balanga bato lela yo. Pakwa na wana ozwaki toli musana mwemona. O nyoso ba salelo. Il risque d'être responsable de ce qui va arriver. Momoni binomoro na union sacrée même Moïse Katumbi alobi. Ada d'accord te na mamboyaram, ada d'accord te na Kadima. Basango na SSC balobi ke balala na hôtel Congo tel bali bakosi. Momoni dodo kamba andimi ke balala na hôtel du fleuve. Donc tout est maintenant clair que Bazal va corrompu, va voler à pouvoir. Cette fois-ci, le peuple va répondre. Voilà maintenant Martin Fayulu, patron de la majorité socialiste. La société, là, les Congolais sont présents. Nous ne sommes pas à Tchang. Il faut préciser que nous sommes à Tchang. Maintenant, nous sommes en Ngaba. Et ça, on dit, si j'attends Ngobila, tout le Goya, et ça, c'est pas dans la Maloueka. Donc démontrer qu'il y a une différence entre la majorité parlementaire et la majorité sociologique. Bon, ce qui mosso, tozali ko benga lelo Joe Biden, na Dodo Kamba, bangona ne bakozala ba responsable ya makambo nyonso ekokoma na 2023 na élection tozali kozela. Parce que les deux personnalités, bazomona lokola ke bazana makoki ya kozwa mboka o ya notage ya kosala makambo nyonso balingi ndenge balingi. Nga nazo faire rappeler Dodo Kamba. Yeba yango. Mutuno o kadima ozo insiste ke ye ou bien yete. Yeba yango na 2023 soki constatation ye pona likambo ya élection. Yo tokosalela yo convention ya action de grâce tokokaba na maboko ya Nzambe. Tokoloba na Nzambe, Nzambe tozwi Dodo Kamba tokambie na maboko na yo. Bona corruption oyo alingaki mboka lelo salini epela. Merci. Lelo eza somo. Monde entier botala que Martin Fayulu Adolphe Moussitou. Peuple congolais de Zassima la Bangote. Peuple congolais balobi. Bawanate, Bangonde, Lelo, aujourd'hui, ensemble avec la police,
policier na biso la police congolaise akende bisoto yawa tolobi azokende ya peuple congolais tolobi tshilongo akende azosala na ye peuple eloko te le peuple d'abord ezosala eloko te le peuple d'abord eloko moko eza te rame tala makambo mosusu ya barame rame bazoyiba tala tobanda moko oyo rame ya bapapie rame ya basache 06 07 08 09 rame ya nini rame ya bapapie tosala barapport na cle kende osombelanga rame awa rame ekomi baliaka biso baunité ata nazana mwa sheri nanga naini abenga ozoka oh merci beaucoup mais yango oyo baoloba changu baloba zone rouge na biso tolobi nana mbongo nanga tala inakoma na changu naende kuna chilongo ntango afajanaaselani ya changu te ngobi nasolingaka na poto changu te awa siko demonstration ekendakosilisana tomiboma tokata bilamba yeye mabasi na biso tala tokuba soki le pieza bitoko ngala ozala bo soki monaka sisi klase azosa ngala ozala bo lelo soki balo bazokoma bakulula eza mpola nza eza mpola pasi misala esa te lelo soki otie bato na mosala mpona motu nyonso azala na mosala me bino bazokende kopona baekolo mosala eza mpona ekolo te bafotaki yo mpona ekolo moko te gratuité enseignement ekende bana pasi bana bazotanga misala eleki mais maman ya lobaki le peuple d'abord tosomba pareil na mbango na biso kredi tosombaka na mbango na biso sim na mbango na biso ye eloko nini apesa biso ya fele oyo azulaka mboka bisolaka barami na biso azula mbongo okosa biso oboyango toluka butu na biso eli par le peuple tobe makambo arabe yebisa ye baministre oyo batiaki na baministre eza mpona gratuité enseignement na bino wana oramona eza mpona gratuité enseignement epeperam malamu ke okendaki epai ya gouverneur de la ville mokonzi na biso osololaki na badirigant e makambo bokobanda na komini ya ngaba po bokende vers bosite boleki lemba mpe bokende na niveau ya limete tokoyi te c'est la démocratie eza boyi te me nasengi na bino oyeba malamu ete ozali bacongolais komine ya ngaba bongo nazoloba na kombo ya ngaba ezali komine na bino me nasengi bozwa kimia toyokanaki na badirigant na bino e point de départ ezala na 16 na bino 16 ya wana na 20 metre opusa na moke wana paseke po epermetre bapolisier baye po baencadre marche baye te basala badesordre epai na bino me soki bosali badesordre oyeba bien ke okokutana pene na polise me po soki bokende marche pacifique encadre po bokende place esengeli wana eloko
président Fayulu aza populaire maloba nono kozanga nini na changement itinéraire bon maloba na changement itinéraire toyiba dongolo misu ezali baguerre d'esprit oyo ezali nde guerre popularité oyo le président Eli Martin Fayulu aza nango bango baza na besoin d'étouffer mais baza kokoka te tolakisaki bango par rapport oyo bamonaki ke euti kosalama oyo asaki meeting monene na kati ya Thérèse Thérèse population azalaki fulu akrake lelo mpe awa bapesi itinéraire toke tosala badéclaration par rapport ya itinéraire bango balobi ke ono bobanda kote boye tokende boye mais marche na biso c'est pas dire ke biso toboyi itinéraire na bango parce que tobandi touti rond-point tozali kocontinue marche na biso ezali na moto moko te kobangisa bayi mboka bakongomani ezali mboka na biso mais c'est Gentili azali justement administrateur topesaki information donc ayeba ke biso na président eli candidat du peuple mboka kini yo oyebi ndenge mambo ebandaka touti depuis rond-point toye nde awa mokonzi na biso toyebi ye na baprincipe na ye azali moto oyo ayebi mibeko ayebi ndenge na marchaka ezali na moto moko te akoyesa bakongomani ke bozali na limiti par rapport ya marche Gentili azali citoyen congolais lokola moto nyonso tu akoki construire biso te na bamanière oyo ya kolinga non biso tozali kosala oyo mobekoli konzi ya mboka epesi biso mbela tozali na droit nango tobandima na biso na rond-point yango tokiti toye kosangana awa bayi mboka nyonso tu tozali awa yango tolobi boye mpona itinéraire torespecte ndenge président na biso Martin Fayulu alobaki tobandango na rond-point et puis tokokende tokokoma ntina siège. Je suis sûr que na samedi oyo ozalaki biso toza na résistance et résistance na biso eza résistance moko pacifique mais bisala bango toye nanu na ndenge ya kimia soki bayoki biso te nde place tokobetisa mbonda comme balobi ke biso tokosuka na corridor tokosuka wana mais prochainement tokokoma ntina oyo ozoloba makambo ya seni lobo oyokaki na assemblée nationale badepute babetani makofi citoyen mboso azali kosala forci na nsima nani félix azali kointoxike ye asala or na age na ye akoki kosala makambo azali kosala te ye azali kokende na forcing biso mpe tokolakisa eke biso tozali bakolo mboka bakoya intimide biso te biso tolobi lelo toza na marche moko pacifique mais lobi soki bameki oyo biso tosenga so basali te lobi tokoya na pacifique te tokoyi forcing ya citoyen mboso tokoyi forcing toyebi ke azozwa bainjonction ya numéro 1 na ye mais ye akosuka mabe le pays nous appartient tous nous avons le droit de réclamer. Ce n'est pas au citoyen Mbosso ou à qui que ce soit qui va nous intimider avec les gaz lacrymogènes, les arrestations, ainsi de suite. Dépolitisation totale. Il y a CNI, donc il y a une élection transparente, démocratique, apaisée. Pourquoi ça la juge prenante? On se met à même chose à la sous arbitre la match. Alors, le président élu, le président Fayulu Mabibi. Il y a un président Mounia Tchelimuchagua, un Tchelimuchia, Congo, Moussima, le président Fayulu, le président. Ça, on a seulement un président Fayulu qui a abandonné. Il est en Hollande. Le président qui a ici à Congo. Baluba, Mongo, Swahili, Bayaka, Bandundu. Le président Fayulu qui a battu le président Fayulu a été corrompu. Le président Fayulu a Mounia Tchelimuvoté, Mounia Tchelimuchia président. Puis Mounia Tchelimuchia a été corrompu. Le peuple a tout peine. Dès qu'on a peine de tout le président ou le peuple a dit Tchagoua. Bitumba ya peuple. Bitumba ya peuple o azali ko souffrir. O bazali ko escroquer. O bazali ko yiba même moi ndambo atikala kina. Toye ko telemela ram. Toye ko telemela glissement politique. O bazali ko organiser. Toye ko telemela désignation par force. Il y a animateur, il y a Seni. Monsieur Kadima, Azali Moko, la famille présidentielle, la affinité, la relation politique, des pèses. Alors, il faut imposer pour nous déjà choix avant 2023. Les alliés corruption anticipée. Deuxièmement, Makambuyaram, il faut supprimer Yango immédiatement. Et puis, Kozongi, c'est le peuple, Oyo Sobayi peuple. Balobi est de Ram et Zali pour résoudre le problème, il y a gratuité. Mais les enseignants ont grévé pourquoi? Sauf qu'ils allaient pour résoudre le problème, il y a gratuité. Pourquoi Bakolé Kembongo Zate Ram et Zumbongo Belé? Les alliés qui m'ont yibi. Toboya. A député à Union Sacrée.
bakomi koorganize mafia totinda bango na assemblée nationale mpo babundela peuple me bakomi kobundela mabumu na bango naki moyibi ya pouvoir toboyi yango omoni biso mopako baoyo bazali na ngambo ya Joseph Kabila Kabange tolobi bitumba ezali ya peuple ezali na tendance te ezali peuple akonyokama biso nyonso tozali na dénominateur commun oyo bakobenga bacongolais yango toyebi bitumba wana tokobunda longola bana mboka bakobunda biso lamuka tolingi buso bate tolingi tokwela mabulu te tolingi lamuka batika biso bakenda twana Martin Fayulu twana mwana mboka nani musitu batika mibale toboyi ram toboyi busoba toboyi cotisation toboyi bato bazala badiembe na parti na biso batika loba ngai toboyi bato bakodembe na parti na biso oyo tolingi bobenda biso l'état passé ne revient plus otika Martin Fayulu osambaka na ye na ndenge na ye tobola biso bino boala biso tobola biso bino tala bozonga tobola biso bino ndeko na nga marche ya lelo eza marche moko eza marche esengo mpo na ngai mpo bato nyonso basali mabe na mboko lelo nde baotume Martin Fayulu alobi ke lelo nazokita na komine ya Ngaba nazobanda marche yango esengo naza nango mpo nazomona population elekani deja niveau donc mboka mobima deja ekiti avant kutu président élu aya yango naza na esengo bana Congo bobanga te boya tosala marche elongo tozomarche mpo na mboka na biso président Fayulu tofotaka ye na mbula na elanga biso nyonso toya nakoyebisa bato bayokaka lingala te bana na beto ya kwa muntu bana na beto ya bandundu ya kwilu benu telema sam na bwana na beno mutu moshi bangisa benu pe benu telema sam betu nani na bwana yayi bwana yake ya beto banzenza ke na kukwisa sambo yiba pouvoir bwana na beno betu kutelema kana ngenge wa lingala ve mwa muke songa ngena kikonga leta ça l'effort telema sam na bwana nge mutu moshi bangisa ngeve telema betu telema sam na Fayulu ke président betu fotaka betu nyonso na Congo betu fota Fayulu tankaka ve benu kuisa moke mona spectacle bubu ya mu muke conducteur muke chauffeur mwebika kisalu umekuisa kona kusala musala Fayulu toteleme longo na Fayulu tokolonga avec Fayulu tout est possible avec Fayulu chef na Cécilie marche eza na objectif nango objectif nango d'abord premièrement tozotelemela makambo ya seni oyo eza politisé tolobi boye tozosala marche te mpo tobunda na bato te toza na problème mpe na Félix Tshisekedi te marche na biso eza ndeke baélection ya 2023 ezala neke mpo baélection ezala neke il faut tozala na seni moko eza au milieu bato nyonso bajouer match au même moment mais seni oyo bazotela biso epa Félix déjà ye atie bato na liboso pour que afavoriser fraude électorale nde tozoboya deuxièmement tozosenga ete maponami ya 2023 esalema dans le délai constitutionnel fraude esalema te biloko biso tozomarchele lelo yango tozomona la police tozosala collaboration na bango puisque eza droit na biso na korevendique oyo tosengi na baoyo bazokamba biso message mwana mboka biso lamuka tolingi buso bate tolingi tokwela mabulu te tolingi lamuka batika biso bakenda twana Martin Fayulu twana mwana mboka nani musitu batika mibale toboyi ram toboyi busoba toboyi cotisation toboyi bato bazala badiembe na parti na biso batika loba ngai toboyi bato bakodembe na parti na biso
otolingi bobenda biso le temps passé ne revient plus otika Martin Fayulu osambaka na ye na ndenge na ye tobona biso bino bwana biso tobona biso bino tobona biso bino tala bozonga tobona biso bino merci mwana mboka Merci beaucoup. Merci.